Voilà, fidèles téléspectateurs, salut partout, aujourd'hui Chance Rolanda, émission solo la bien, Eza émission Nabino na Congo direct officiel, Eza émission Nabino, tous en 11e rue, place Nini, président Eli Oyo, cours constitutionnel, a retaki ko publié na résultat au CENI, a PC qui a publié le 20 dimanche, tous en siège à IDPS, na 11e rue, place Nini, siège à IDPS depuis Botama, na Botami na Pouton na 11e rue. Nous sommes ensemble, nous sommes à 11e rue, place Nini, les militants nyonso ya IDPS d'abord. Bazali, ça oublié, les Congolais nyonso, qui soutenir qui président Eli Félix Fati Tshilombo. Nous sommes bêta masolo, na ba jeune Congolais, parti politique Oyo, ils ont un parti pris na minute au bras, ils ont ouvert boya bokota, bosangana, tout le monde mboka. Émission solo la bien, Eza na Congo direct officiel, na Katia France, ba français nyonso. Ba diaspora et leur boluka ki yango bo bulaki que non opposition est au pouvoir et sous pouvoir boya na ba mbongo na bino boya ko investir na Congo ba jeune ba zwa misala ba se retrouver tala biso ba journaliste dans un système PC loko ozo et loko to kota to ka ba vie ya ba peuple congolais ba na kati ya parti ya IDPS na siège na bango na 11e rue to ka ba vie na bango eza ba esilité to epsi bango bien que ezande lisolo ya ko sepela beta lisolo pesa témoignage ya parti na yo pesa témoignage na ba oyo bakenda na ba oyo batikali tala lelo ce ko kenda kité au nom du ministre peuple congolais boyo bakena ministre au président Eli 5e président na Congo Félix Tshilombo Tshisekedi aza président Eli oyo cour constitutionnel ya Congo et confirma que lelo na ba 2h du matin yango bomoni que chaîne kanabino Congo direct officiel ezalaka tout près na ba peuple congolais lelo déjà tous ensemble na bino partout dans le monde bozola na biso ba émission solo la bien ezana pona bino tozokota sikoyo tolanda ba peuple congolais o bazana kati ya IDPS bazo voler tout autour na partie na bango ya IDPS na 11e rue il y a pas na dit nyonso zana normal merci à vous la thème fidèles téléspectateurs bomoni simwana tozana ba militant ya IDPS o ba bunda lelo o chance sourire na kana bango bazu pouvoir otaki ba congolais to boy tribalisme ongai biloko na mbuto lobaka ngo non lelo président Fati pe alobi ke pas question aza président ya ba congolais nyoso to boy parti prime ramongo to loba yango ali atonda raté OK ko le pas ba voisin est-ce que otonda Congo za mboka na biso photo linga Congo atoke no libanda oza 100% congolais ya pas na dit tozana ba papa ebele na ba maman en tout cas mutu na mutu ako se défendre na langue na ye qui Congo se défendre qui Congo muluba na muluba lingala na lingala musel na musel parce que Congo eza ya biso nyoso to lobaka 4 langues nationales iloko moko te muta bank sa moninga no bisonde ba biloko na to sotango déjà parce que tous les jeunes asokola na idéologie politique donc politique sotali bien ba jeune baza trop ba président ba kitara ba jeune ba père wana bo pesa biso pe chance to régner pe le roi bino bino bo régner qui na 2019 votika pe ba jeune congolais banginda donc il y a pas na dit tozana bino liso likolo na liso parce que Congo direct officiel eza chaîne na bino na kati ya France monde ati bozola na minute ba diaspora okenda potokala tala Congo zongi lengi ce que changer qui nationalité au moins teke yozoyota est-ce que ozonga na Congo à suivre. Voilà fidèles téléspectateurs papa yo tobeta masolo ya IDPS autant que congolais papa bonjour. Bonjour journaliste. Chaîne Nabiso ya Congo direct officiel et qui na 11e rue na siège ya IDPS. Bobunda bitumba depuis longtemps, depuis 60 ti lelo bobunda kaka. Bozu pouvoir. Tobeta na masolo parti autant que congolais. Bozu pouvoir et c'est ngona ezani. Bon, na remercier mingi nzambe oyo asali biso na likolo. Ebele mingi na kati ya parti politique ngala za mungala. Tobundeli parti oyo tokoti ba boloko. Bakangi biso na prison toke ane bisike belé mais to lite oyo konde tien Tshisekedi héros national alobaka na biso bien que mokolo IDPS ekotikala yango moko ekozwa pouvoir ata lisasi moko ekobeta te pe mobulu moko ekosalema te nzambe na ngolu na ye pe amonisi yango polele Fati tobundi na ye c'était combattant mingi bazopinga na cité mingi bazoloba ebele mais biso bana IDPS toloba bien que totina te tozali ini Congo ezali ya baluba te eza baswahili te eza bakongo te eza bangala te Congo eza batino langue nationale donc c'est la raison pour laquelle lelo toza na esengo makasi tozosenga na
mawa mingi ezopepesa biso pasi mingi biso bana UDPS puisque monsieur Paul azali oyo biso moko oyo tolingaki mingi na kati ya UDPS mais eloko asali nzambe moko nde moto ayebi sor na ye ndenge moko akosala mais biso toza na esengo makasi tolingaki peuple congolais azwa oyo alingi oyo peuple congolais alingi po achange vie sociale ya moto d'ailleurs na vision ya UDPS ezali na règlement d'ordre intérieur na projet de société nango ezali liboso kotala vie sociale ya peuple congolais. Deuxièmement, les jeunes kuluna oyo toyoka kuluna eza phénomène moko pratiqué ya informel eza kuluna ezali mpona nini kozanga misala mais avec Fati biloko wana nyonso tu kuluna ekosila mpo bamisala eza ebele ekoya Félix asigne bakor ya bidote asigne bakor ya bakompagnie basociété ebele oyo ekoya makambo etali babiloko basala bajournalier wana ezali lisusu te avec Fati espoir ezali peuple congolais botia espoir na Fati bokomona misala ndenge kozala. Merci. Avec Fati, il n'y a pas à dire. Balobi que nous avons ici ma deux doigts. Sur ma bête, premier GP, sur deuxième GP et les autres. Maman, bonjour. Bonjour. Na sepele comme on a bien maman santé qui te combo que ça ezala qui bien te le lombo que comme bien pour na bien do maman UDPS. Tala le loy. To mata système escalier. To zala qui na premier président, deuxième, troisième, quatrième, cinquième président eza Fati Tshilombo Tshisekedi. Et c'est on ezani. Esengo nanga. Ngimpesha nzambi twasagidila. Bwalu nzambi mutwenzela bwalu bwimpa butambi. Mujitunga mwetu mujijitalala. Bingoma kimbijila to. Habu bantu basomba provision bera munzubu binjila nvita ka yena kwa kuto tutuhesha nzambi merci tudini courage yonse tubemanye ni Tshilombo Tshisekedi na twenzela malumane na tuhesha midimu ya kwenza bana bavuka bayibalonga kalasa bali balonga mema kabidi ndindonga. Voilà, fidèles téléspectateurs, tous bêta masolo et à partir UDPS va gagner pouvoir lelo le 20 janvier, donc basé à Rosepe là-bas, tellement ébélé. Bonjour papa. Bonjour. Et c'est on est dans notre jeune à Josanango, ceux là qui baliban namboka. Olingago est déjà responsable. Si le lot est responsable, mais comme tel, le oyo le 20 janvier, président Fati, cour constitutionnel en Mboka, est validé comme président de la République. Et c'est on est esango langa eza penda mingi etake pe moko ya mouvement citoyen abengi kokoriko na lichi oyo tolukaki panda Kabila azwaki pouvoir na force depuis 2011 depuis Kabila aganaki élection te etake biso mouvement citoyen tosalaki bamarche tosali bamarche basitting contre Kabila. Pas de troisième mandat. Pardon, Kofinga Kabila, il paraîtrait que vous signez d'accord. Il faut le barrer bien. Vous avez émission solo là bien. Solo là bien pour ça y est. Il y a un conseil et non par rapport. Solo là bien. Il y a un que biso pe moka mouvement citoyen. Tous les sengo mingi parce que M. Kabila a meti comme qu'on respecter la parole na ye. Andenge pe biso mouvement citoyen. Totaki moko ya pression na ndenge pe topetaki moko na biso Rosimu Kende Tshimanga pona ke a respecter constitution pas de troisième mandat na toni sami nesengo na cadre ke moko pe ya biso Rosimu Kende ba o ba lité ba kufi pe mingi yango ke toza pe ko sepela to toni sami nesengo mingi na ndenge président Félix Tshisekedi Tshilombo azwi pe moko ayengwende biso pe mouvement citoyen biso pe congolais to toni sami nesengo mingi. Merci peuple congolais, Tony Samine Sengo, Bissopi na Congo direct officiel. Tout ça quand Sengo parce que si c'est Balouki neuf, allez à Tonda raté, ok, collé pas voisin. Est-ce que Rotonda? Et Rosoyotan, et Rosoyotan. Merci Yaya Tokota, na moni tonton Moraza Koto, à la Tigitogo. Bonjour papa, s'il vous plaît. Bonjour papa. Émission solo là bien, et quitter Libino na 11e rue, au tas que combattant y a des pes, Boluka pouvoir, les loges se sourire, et quoi na canabino, et c'est un nom les amis. Ah papa, papa solo là na langue nyoso za facile au solo là. Fidèles téléspectateurs, bon tout en tour naza kaka na kati ya 11e rue na ba militaire ya IDPS ndeka tozobeta masolo ya président élu au cour constitutionnel na biso a publié yango lelo donc lelo le 20 janvier les mêmes résultats au CENI a publié qui
cour constitutionnelle pe ye kaka ne mutu apeseli biso makambo yango tozana batu oyo tozobeta masolo na kati ya UDPS. Papa bonjour. Bonjour. Sentiment na yo eza nini lelo 5e président abimi na parti ya UDPS otake président élu Félix Tshisekedi Tshilombo. Sentiment na yo eza nini? Merci pour la parole. Sentiment zali ke komona ne peuple na esengo. Pe osanzi ke semi na kinya nyoso ya likambo euti epa ya Nzambe. Yango nazali koloba boye biso nyoso bakongo bangala baswahili baluba tozala bomoko la mer dans la mer pona kosunga ndeko Félix po ye moko akokoka te. Mais l'union fait la force tosangana elongo na ye oyo nyoso na ma connaissance ya muke plus yaka ozana mama kasi na domaine ya kokombola yaka oyi moko ko nettoyer ata ba nini balabala yaka to limite osala nini to continuer quand même misala oyo ndeko Kabila esika akoma kite biso to kozwa relève to continuer c'est que Félix esika kosuka obe awa sima na ye asila be pour continuer ainsi de suite ti mokili ekufaka. Et si on a une des années, est-ce que au sepeli na ba résultat ou bien au sepeli na ngote? Na sepeli mingi pona nini? Et ozala d'abord première fois où dans Nzambe sala mokili bato liboso ya laki Adam na Eva na mboka au Congo première fois to vivre remise reprise au salema d'ici là. Oyo ke pouvoir ezwami na voie normale na voie d'élection. Oyo pe d'abord na pesi longonya na président sortant Kabila andimi ete kopesa moninga pouvoir oyo azwi na élection en bonne et due forme. Ese ngona nu yango wana otali ke bango nyonso bana mboka me oyo moswahili oyo moluba akamati pouvoir na moninga olongi nini maponami na yo kamata pouvoir na pesi yo bonne chance pe na sepeli mingi ke qui vivra verra nenye première fois na bo moya mboka au Congo bakosala remise reprise. Et c'est mon angaïna nous yango wana. Pe omoni pe bikolo ebele basili ko sepela. Toza awa na kati ya 11e mairie. Ba Congo bazali, ba Luba bazali, ba Swahili bazali, ba Ngala bazali, tosali unité nationale. Tanga bato bandundu te yo na problème bato bandundu. Ba Congo. Tu parles ba Congo. Ba Congo bato bandundu bato bandundu. Non. Ki Congo ezabe na bandu. Na bandundu ba tu ba le tu ba ki Congo. Ba tu ba ki Congo ya mbote na kikwiti na banini ki Congo pesa na kikuna. Quand on parle de Congo, tout le monde a bandundu na ba Congo. Quand on parle de Bangala, et dans l'épisode Équateur, il y a un autre lobamini na bandego bazakuna. Bakula ikuma lo saka yinya yinyo. Bolangole. Nanga Félix Tshisekedi ale Congolais, lo lenge to na ke ba Swahili ba Congo Bangala nande moluba. Iso ikuma to le ba Congolais. Bokambiambo obe oui, maintenant tu es là. Oh, Balouba va le tribal. Non, Félix Tamé Lambo est le tribalisme. Félix est en la unité nationale. En l'amour du pays. On est le régime, pardon. Régime d'amour. Régime de solidarité. Tout mon pamawoko. Tout mon de l'enanza combat. Amo palisunyi. To kambiambo no ke la batibale no bakula baluba bale bakongolais lo lenye inyo bangado le bakongolais wakambia na wanyela pardon wakambie comme pas chance na suki wana. Merci papa suki wana tozo betaka masolo na bato ya IDPS ozo kanenge papa sololi na micro ya solo la bien kande to beta masolo. Bonjour papa. Bonjour. Émission solo la bien ezana 11e mairie contenu ya ba résultat oyo seni a publié ki yango pe cour constitutionnel a validé yango et c'est ngono ezani c'est mon anga ezali ndenge cour constitutionnel a auto décidé à administrer wana c'est normal parce que c'est une ndemo tozali na décision ya ko proclamer et puis cour constitutionnel azala une décision ya ko sukisa makambo c'est vrai que tous les Congolais se retrouvent. Mais si ko pona bakor o tozoyoka son excellence président de la République sortant basali na président entrant pona yo tagi mukolo toyo ki ngo petro tellement bakataki biso ba connexion moi to lo belango vraiment zala peut-être aussi chance donc conclure ba mission ya seni côté président élu bazong c'est biso connexion pona yo et relation basali ona pona bakokoma musika bon na ndenge na sobondela na moni yango ba relation oyo bosolo ba des entre gouvernement na ni parti na président Kabila, ce n'est pas exclu. Hein? Bon, on a pas pays, tout le monde a donc
soki un président alinga bima bakozalaka bainemi na bakoluka inémitide na bato mosusu te soki oza président oyo ezobima okoluka inémi na bato mosusu te. Il faut chercher à réunir bato nyonso. Fati aza na esprit, il a dit je ne suis pas nazali président baluba te, naza président ya bakongolais nyonso bon baélire nga na baélire nga te. Donc cela n'est pas exclu que bakoko kofanda te. Quand on parle batulande okota na profondeur pour parler du gouvernement na salimité te bina le basana na gouvernement te mais banda lobake bakabolaki on ne sait pas ce qu'il y a au juste. Merci fidèles téléspectateurs. Ndengera toyokaki yaka question to posaki ba okabla gouvernement ngondenge ni parce que Fati na Assemblée nationale azana ba député trop te. FCC ne ba na ba député trop place nini ba la passation na président Kabila na président Félix Tshisekedi. C'est la première fois depuis to botama na Congo na no salamati ba bomana kaka mais bango ba sala échange ya pouvoir et ko sala eloko moko ya bien toyeba nana ko sala président république. Président Félix, c'est notre gouvernement a été. Jour à prêter serment, tu as une image que non. A prêté déjà serment, à la gouvernement, surtout les Congolais, tu as parce que émission Zéabino, tu as un simple instrument, tu as un solo, en tout cas, tu as une majorité na opposition. Opposition est parce que tu as le pouvoir. Mais majorité de bazano tato, tu as le président a prêté serment à la pindaille devant les Congolais, ou à la biso. Mingi ayo kande ba congolais parce que biso ndem tusali yazala à suivre. Les téléspectateurs tozo betaka tour toi na 11e rue na siège ya IDPS place ni président élu ba valida ki lelo na ba minuit donc président élu même résultat au CENI a pesa ki biso cour constitutionnel pas pesa biso ngo to boy na biso ba rankini o nga mutu abonga président Fati alobi kaza président ba congolais yo so eli biso tribalisme to bloquer yo okoma esclave ya biso ba congolais to ebisa bino ba aventure te parce que biso ba jeune on a besoin de vivre ba père wana bino ba père wana bolena Mobutu bolena Kasavu boudon bolie tourna biso peto dondwa to zana papa responsable za to beta masolo ya sentiment za no po bazomela na ebité ya ka système ya PC loko ozwa eloko. Bonjour papa. Bonjour. Na mono bien base bo c'est que yonde kolo makambu ngai nazana isongo mingi ya eloko salami mokola lelo oyo eloko na senga liboso na senga na président Kabila merci mingi nzambe abatela ye parce que ezalaki eloko moko tozali kokanisaki bato basomba provision bautia na bandaku ke bitumba eyi kosalama nini eyi kosalama mais asali eloko moko nzambe apambola nano makasi bo tokosenga eloko moko na président na biso lokola président Fati alobaki azali président ya parti politique te azali président ya bakongolais nyonso en général azali président ya tribu luba te tosenga na bandeko nyonso bakongolais baya tosangana totia président Fati liboso ya nzambe asala musala Congo na biso ekendeli liboso ndelo tozala nango comme souci na biso yango wana. Papa lelo oyo toyoki bakor moko président Fati basinyaki na président Rais Kabila bakor wana toyebi te est-ce que boza capable ya kobimisa premier ministre na IDPS soit na opposition ou bien premier ministre akouta na bango asie majorité o bazalaki na place loko babengi démocratie eza question ko respecter mibeko ya mboka soki ndenge kotangama na selo mibeko na biso ya mboka ko respecter eloko ekotia mutu na mulongo ya mosala ezali kozala majorité te ezali question ke non bato ba respecter nde mibeko ya mboka batu bo respecter mibeko ya mboka na seki pona na kandate yango na seki mais toyebi ke makambu ezotambula système ya escalier ezwa bino tenté parce que Congo eza ya biso tout bino ba diaspora bozwa ki temps ya ko changer nationalité tala lelo est-ce que orozonga Congo point d'interrogation naboy ki mamu amen maman président Fati a commis président république asa 5e président na Congo et c'est mon nom ezani esengo na ngai eza toso président ya Congo mobimba ya RDC ami bayi na osenga na barais président merci beaucoup po totimaki tokovanda kimia lelo me oyo kaisa arasire biso nzambe apambola ye ya misatu toabinemi ya mutu te oyo bika aza congolais aza na poto na posa koconstruire na mboka aya Fati ali mpo na mutu nyonso azoyamba tout le monde Fati amoyi mutu te aponi mpe ekolo te président ya Congo
boya o ali banda boya na mboka na bino yango président na bino congolais 100%. Ndenge bolinga ki yango esalami boya to construire mboka elongo to tombola. Merci to tonga mboka elongo parce que majorité ba régner. Tozaki na besoin opposition peut pas au pouvoir. Lelo le 20 donc opposition ba sous pouvoir na maboko. Tolingi bana batanga peu fele. Social ba tupe ezala bien. Biso tout tozalaka ya konginda parce que bango da basi bangindaki. Eza tourna biso. Tozaki na besoin ya profil ya sika. Moni profil ekoti ekota na makambo nango ya bien. So pe ba loenge kaka nde to tie bino. Tu es capable de longola bino. Et un système à Congo fiko. Papa, les téléspectateurs, tous a toujours dans 11e rue, place ni ba militant ya IDPS Baza Ebele, donc ba congolais en disons en particulier. Baza tobe tarama solo ndenge kaka ezalaka. Papa, bonjour. Bonjour mon frère. Question nanga ezaboy. Majorité lelo ba kwei opposition ba sur pouvoir. Na opposition ba grand bazala ki deux. Martin Fayulu na président Fachi. Lelo oyo président Fachi a Betty Fayulu. Doto lo blano makamona to tsena no bazi ya pa. Na minute oyo babandela ba élection Fachi kaka na Fayulu élection pona yo nana bozwa. Na lobi boye père. Omoni oyo asali Fachi. Asali numéro 20. Fayulu asali numéro 4. Na lobi boye. Fachi asali numéro 5 20. Fayulu asali numéro 4. Na lobi boye. Numéro 4 divisé par 20 est égal à combien? Azali 5e président de la République. Akobeta 4 ans de mandat, 20 ans il y a résistation. Ce qui a longué na 20 ans wana donc itolo baboye. Fayulu azali 4, ya azali 20. Azali 5e président. Donc 5 divisé par 20 est égal à combien? 4. Donc na 4 wana ya zobeta 4 mandats. Na 4 mandats wana si ya sala 20 ans. Atike la Camere à ça 15 ans. Après, à tirer la Kaboun, à ça 10 ans. Papa, beaucoup font merci, fidèles téléspectateurs. Naébité. Bamanda watangi wana constitution wana Assemblée nationale ba ko valider yango. To boy makambo dictature yo na moni yo dictateur. Non, dictateur azalité. Olingo zongi sa dictature na Congo. Soki dictateur azalaka mais arme leli na mboko. Soki dictateur azalité arme lelité bato basali na kati ambiance sawa. Plein à plein. Pardon vraiment nazo senga bilo na bato bozali kozala na mitema likunya na obino bozali mitema mabe boko tse mitema na bilo na bandaku ya bakoba bobo mabo camoufler vraiment toza na besoin na bilo ke botika ba distraction toza na besoin mboka kende liboso po mwana oyo azali mwana nzamba poni yo salela na yo demo yo mobimba samba saponi. Voilà, fidèles téléspectateurs, tous a toujours en 11e rite à la rande de Totoka. Moïse Makassi le 20 janvier parce que le Cour constitutionnel a validé que Félix Tshisekedi président car Seni a pesagi makamnaï. Papa bonjour. Bonjour. Vous avez milité au Toki au Bunda pour la partie le lot chance sourire bon sous pouvoir. Donc c'est-à-dire nous revenir toujours dans Maloba. Il y a papa Aloba Kabouye. Mokolo IDPS à cause du pouvoir. Ni lisa c'est kobeta ni gaz lacrymogène. Aujourd'hui, à l'équipe même Simon Kimbangu na prophétie. Na lingina zonga sous na prophétie mususu. Ce qui aujourd'hui 37 ans de lutte, il y a UDPS. Au Sali Yango plus 13, il y a Chadari. Aujourd'hui na 4, il y a Fayulu. Et Sali 17. Ce qu'on Sali 37, moins 17, au Kokuta numéro, il y a Fati et commis 20. Ce qui aujourd'hui les lots. Ndenge tobimi sous les lots. Ce qu'on suit 4 wana au divisant par Kingani, au Kokuta ke Fati Azobima, toujours 5e président, il y a 4 Yamboka Oyo. C'est ça toujours calcul. Par Congolais, vous avez la kimia. Tozo sala likambu ya plaisir te. Tozo sala likambu Oyo. Oyo zomona lelo Oyo. Et ça ya mutu te, ya ekolo Kingani te. C'est toujours Congo. Tobundi na mboko Oyo makasi. Et là qu'on a biso liboso ezaki nini. Qu'on récupère tout d'abord le pouvoir. Kabila a Kendenan. On va tout arranger. Ne nous jugez pas tout d'abord. Laissons Fatih travailler. C'est parti. Et Bundi Mingi Bana qui ça français yewane bele pour Sengoleki trop. Et Sengoleki solo la yonde makambu. To yidi ya moto te. Na sombi na mbongo na nga pete.
na defi pe te ezali mokili nzambe ozomona nzambe aza confondi te bolanda toujours calcul oyo napesi bino idps ezali parti ya baluba te ezali ya bangala te ezali ya baswahili te ezali pe ya bakongo te. Soyons unis encore pour rebâtir encore ce pays. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, bozoka ba calcul bazo sala ezotombeka na numéro 20. Ce que yo koto ebalo baono arosala soki 20 ans de carrière, 20 ans de pouvoir, to boyinde dictature. Ah, to un système 5 ans renouvelable. Ceux qui demandent au longwe, so boy to longwe yo kabila kutuna minduki kuta longwe. Bongo yo sozana munduki te, yo zabi no temps. Bonjour papa. Bonjour papa. Namone bien, wa policier? Na policier te na vice commandant pem ya force du progrès. Bakolomboko ba de risque bisone ba de risque na ta caméra na vice commandant pem ya force du progrès ba de risque ba rapprocher mokonzi ngani na libosono na loba esengono ezanini omoni ba obazaki tout ton tour à président Kabila bangindi batongi ba palin yo pe le roi oza pembeni na chef c'est que yo pe ozo envier ka ba palin ezano ligamba palin tenga no beta sete lelo moko oyo bakika bakongolais na mitu na bango te idps eza baluba te nenga naza bona oloba liboso na yo na 50-50 papa na nga mukongo mama na nga en Equatoria mongo me na rapproché ya président na vice commandant pem na kata force du progrès nde nga na oloba yango wana sikoyo na oloba boye merci tokozela ene changer bakongolais bongo na este tokotuna eke aboma bakongolais combien ayebisa biso en plus nayebisa badiaspora oui boza bakombata mais avantage namonaka seri moyo bomona papa molière alakisi bino nde babundana na poto na malala na bapomme de terre mais balakisi mpo na limete nde tobundana na bagaz na baminduki sikoyo nosenga badiaspora président naloba na boketu yo soi-disant oza kombata soi-disant boketu oza kombata mais soi-disant boketu yo oza kombata oza na problème na gouvernement congolais te au président Félix ata président oza na problème na bango te oza na problème na ANR te oza na problème na la police te mais biso bakombata soi-disant olobi oza kombata okende na poto osali ya makambo na yo jour okoya na aéroport ya njili biso baélément du progrès tokoka kozwa na aéroport ya njili topesa biso rapport ya makambo osalaki tokozwa na aéroport ya njili toyo na limete opesi biso rapport sosi opesa rapport so osalaki bien tobeteli yo maboko so osalaki mabe oleka na CPI meme Fatine nga aza nayebi CPI tobeteli mwana moko na CPI. Merci fidèles téléspectateurs, Moketsu Bongamara déjà parce que CPI ezozela yo bakombata ya Congo bazela na aéroport international Njili. Fidèles téléspectateurs, nebisaki bino ke ba jeune ya IDPS baza toujours permanent na permanence na bango. De tozana 11e rue place nini base place to botami to kuti IDPS na 11e rue place to kolela to kolala kolamuka age ezokenda. Bonjour papa. Bonjour. Tomoni ba congolais otaki boza awa ba kolo base bino ne bo pesi na makambu yone mto na parole. Et si on a bino ba jeune lelo président Fati asa président de la République. Et si on a ezanini. Esengo nanga eza pona zomona batu bakatil kambu makambu nyonso esili naza penza na ebele na koloba te okomprendre na ebele na koloba te mokonzi oyo abimi oyo tosepeli na ye tosepeli toza na makambo ebele ya koloba te esengo kaka tozokontinue nde na kosepela. Voilà fidèles téléspectateurs, toza toujours na 11e rue place nini makambo ezali ba jeune bazosepela ni nango esilaka te mandat chef de l'état Joseph Kabila Kabange esukaki wana lelo Félix Tshisekedi aza chauffeur ya volant azokumba Congo esala bino zuwa te parce que toza na ba jeune tona bezotongila. Bonjour papa. Calme mbote papa. Non okomi militaire. Ouais nakodwa mboka mpona regarder président Fati président Congo président ya tous les Congolais banini makambo etali. Première bi na filé bawangani deuxième bi confirmation toboyi mobulu na Congo toza ba Congolais totikala ba Congolais tosolola na kati ya ndako na biso président Fati aza président ya tous les Congolais toza même moral Félix aza kino abotama na kina tanga na poto po ayebi toza te mpona obondela te makambo etali nazoloba boye botika pouvoir ya Fati
Fati asala musala na ye toboyi problème toboyi ba problème toboyi ba trop parler Fati président na Congo makambo etali Zambe solo ayebi bandoki na kindoki bayebi biso ba kombata ya tongo 6h33 makambo etali to voter nde Kalash Kindodi Kazaïwa Congolais à vos ordres. À vos ordres, tozobetaka masolo nayebi ke mama za déjà na sima mama mbote. Mbote papa. To sepeli comment on a siège à IDPS otake mama nayebi te ke ozam mama ya ba mama. Bo mboka oyo saba mama président Fatia ngaka bota mate. Président Kabila ngaki pe abota mate. Esengone za nini otake mama? Esengona nga eza mingi. Na ndenga paso toleki nango. Sikola minute toza bomengo. Nako sepela ata olingi olinga te nzambe asasani akolongola te tudi te tunka yetu tukwate ditunga bwa tumuna Felix tudi mwakumimbila ka musambwani tokoyembele mwanzemu Chilambu wa mulumbe mwana mulongo kalasa mufundi wa muka chanza kalengi matamba jaja matamba simba leji babanu bubalu bwajike mandi kalatu bwamba we Chilambu wa mulumbe mwana mulongo kalasa mufundi wa muka chanza kalengi matamba jaja matamba simba leji babanu oya tudibena la santa kaleka na bafufu mususu toboka babina makala toboka ezala kabongo bana biso batanga na viba mama oto tanga te tokende liboso. Merci fidèles téléspectateurs toujours kende presse na suka ya émission na biso journal le 20 janvier résultat ya président Félix Tshisekedi Fachi ezande lelo talaka ba peuple congolais bazo sepela na ba maman na ba papa na ba jeune na ba koko donc tozo beta masolo to boinde tribalisme so eli biso tribalisme ba congolais baza bato oyo de basi ba fongwami so eli biso ba loyenge ba soda bazana ozora loyenge vous comprenez. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. C'est Félix Komona yo na effigie photo ya chef de l'état élu 5e président ya Congo et c'est ngona ezani. En tout cas c'est ngona ngana no liboso ya koloba comment la souffrance au l'IDPS ça depuis 37 ans le a assumé ba responsabilité amener na kati ya pays na biso. On comprend une première chose non d'abord un. Tozala zala de mona ba désolé le kati ya mboka na biso. Le lot biso awa tozo assumé fonction moko tout ça pena au sommet. Yango na kosanga na bandeko ben ensengi na peuple congolais. Tozala uni tozala autour d'une table tosunga mokonza mboka. Boya de pousse na permettre to pesa ma classe pour que asa la programme o asana na mutu na ye. Tala baninga misusu ba bomaki basala basalaki basa bato. Mokonzi ndeko Kabila asali na biso pendant 18 ans to monaki. Ya mabe o asali pe to yebi yango ya malamu pe to sali yango o to yebi yango. To remercier pe mutuna o pe malamu o asali yango azali mwana mboka. On comprend et sengi to protéger ndinga moko ya kimia pour la première fois nous avons une alternance et ça m'a gâté mboka na biso président sortant na président Banton. Merci fidèles téléspectateurs. Bonjour maman. Bonjour. C'est on est anni moi qui to pouvoir et na maboro ya opposition. Et longwe na kawana ya ba majorité opposition abunda chance de sourire azu pouvoir et c'est on est anni. Ngase ngona ngeza makasi na ko ko expliquer ngote. Na oti musika na zaka na Luanda. Tant na yoka ki makambo ya proclamation esalela bio résultat bimisaki ezali faux ngalo binga mona keina koma na Congo ngona tano makambo ezoleka kuna degré pasi to mona na étranger bazo nyokola biso alors ebela richesse toza nango esengela pesa mwana mboka muto mbazo mérite ngo ezaka Fachi nani ngana sala extrême moko mukia nzembo pour la grandeur esengo nanga yo oya sengeli ko kamba yo Fachi ya papa ye oyo azalaka na ye na tribalisme te ye oyo oya bonga ye oyo ya bongi ye oyo en tout cas na sepeli makasi na réussite bokonzi oyo tozwi nzambe mpenza kumisama donc tozongi na mboka na biso mpo tomoni ke mutu asengelaki azwa pouvoir azwi déjà nde maloba esengo na koki koexplike yango wana. Voilà fidèles téléspectateurs, place toujours cité na émission tobandi shit na biso awa tozobetaka masolo ya président élu oyo aza déjà président bauti ko valider lelo le 20 janvier président Fatinde président de la République démocratique du Congo Mbobimba. Bonjour Congolais. Bonjour. Vous êtes chef de l'État. Nateka biloko chef de l'État Félix Tshisekedi
waza candidat oyo peuple ayebi Congo mobimba bayebi basomba kutu makasi awa na ndenge ya bajete ya kosakana te. Esengona eza nini otaki ba jeune to souffrir trop banda to botama to sokoka même pas ko bala ta mwaso tiena ndako lelo président abimi. Souhait na yo message clé oyo o adresser on a président Fachi otaki jeune président biso pe ba jeune to beta masolo. Mais na pelite nanu président Kabila asalisi élection na ndenge ya kozalake asalisi élection mais lelo to voter na biso Félix Tshisekedi président de la République biso ba jeune ne to voter mais to boy tribalisme na mboka ya bandundu bangala baluba baswahili biso to boy tribalisme ne tozala bumoko to azamona mboka adirige Congo na ye to voter nango na ndenge ya kozalake te biso ba jeune to voter tozala kaka ke toza toyebi Félix Tshisekedi aza na projet ebele asala na Congo mais botika ye asala mosala na ye na Congo na ndenge ya kozalaka. Président Fachi asala mosala na ye otaki congolais émission même mandat aleke silaka émission solola bien place esukeli awa nayebi ke bato baza na besoin baloba baza ebele makasi me télévision eza likambo atan tokomi na suka émission solola bien ekomi na suka awa nde place to conclure émission le 20 janvier 2019 président Fachi aza président élu oyo cour constitutionnel na biso a validé que le 20 janvier 2019. Merci fidèles téléspectateurs, à vous l'antenne.